Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne, notre m'a dit, dit qui n'a donné quand on était là. Qui est ma fumbe en direct de la Suède. Mbote mingi na bino abonné à Dikina TV partout dans le monde ici Kabozali, ba meilleur V. Bandeko, qui chasse zanga makamote. Songi ya bio, ngaite. Ngaite ba, nande kukumbola. Toza 7h, 5 minutes. Na bande kukumbola. Toyo kikaka kuna. Et c'est qu'à l'isolo na bêta qui hier. Il y a la fille, elle y a qui $220. Nini. Vous en avez bambote. Vous en avez bambote. N'a comprendre que qui sont les Hollandais. Na mati niveau bandeko. Na mati niveau. Boye bise langa cœur sensible. Boye bise langa maman Irene. Boye bisa nani. Maman Ijika bébé. Masola Jonas. Nani li susu bandeko. Na chef Lydie. Na coutume africain bandeko boze belé. Maman Masolo. Masolo ya la championne comme ya bio. Biloko ya bio, masolo ya bio. Bandeko na ye juste na pesa bino compte rendu ya likambo. Ndenge nini salemi et puis ndeko na biso ya mwasi. Mason tozolo ba kombo na ezali ba benga ke surnom na ezali maître chic. Maître chic voilà. Mabi c'est un homme fort donc ce qu'on a chanté penda bo ressentir que te mason azali. Bakamata na kina bango mobala za kina bakanda esili nango lelo na tongo muto ayende maabo kilo mama ya mason mama bokilo aye na leki ya mason leki ya moisson c'est quoi ça ba genre ba fille impoli excusez-moi le mot madame pe moi si ya mason pe aza pe munoko ayebi ko bomba munoko te malobati mama ya mason aye na kanda moko pe ba mama to botaka bana pona kosala ni pona kobokola bango izate ki opo mona pasi na bana no nde ya ngwana bandeko mama maso aye na tongo pona nini kisongi ya Afrique ya Congo ya ngwana tango bozo futela moi 2 3 4 portes soki likambo mona kete yena ye bazalaka baninga na WhatsApp na Facebook na WhatsApp awa kute yindi yana bina zo tombokela mwasi na ye mboko nyoso apesi asali nini esili bango ba yoka mbongo nyoso bakiti. Mama ya mobali abandi asaleli $220 atindeli famille na ye mais ye mama ya mobali ata 10 000 francs donc $5 oya ya mama bonne fête mais là ta koka mwasi atindeli ete mwasi mabe mwana azokende komata likolo mabe pe ko okuta ye kuna mais ye mutabota mwana na ye côté wana c'est vrai azana moins raison na ye mukie pona nini tant tozana mabala ok so rotine la ta maman abota yo $50 ya ça ne fiske ata moi geste sala ne fiske ata moi geste pe kete na pesi côté na ngai mama pa botelanga mobali azali azo ata ne fiske ata moi 5 ata moi 10 ezala te ke basimbi so mbongo nyonso lié olobi kete na sombi closure na tinde pe ba mama engeko kitsa pe ata mobali so ka yo pe ata ke $20 pe kendeke pa mama abotai bandeko mama abota shika ye na tongo ye mabe aye na tongo ye mabe alobi kete ezalaka te natangisi bana naza vevi mobala kufa ngai atika mwana oyo ya mobala kati na age ya nini ya 11 bandeko koganga o tu vois kuna bazo belela kuna semeka azoloba azongisela mama te moi ça chic soki na koloba c'est que na kose mwana bat makambo ezalaki entre ye na leki ya mobali na ye mais il fallait pas au moni tango bat nyoso ba condamner ko sali mabe ba ye kolobela fanda na ka kimia na moto wana bandeko mama bokilo pe ba mama bokilo na te soki koma ba android soki ya ba bluetooth akota na ndako ya mwana na ye pona kosala nini kolanda sala nini abeta mwasi ya mwana na ye pona nini selon semeki mwasi ya mwana azo swana kuna boye na tongo boye na ndako ya bato donc azo luba mazo chrétien bokilo si c'était moi à sa place na linga la fanda na nkanye mais leki ya mobali pe a manqué na kanda wana mobali azali deja na bakanda na ya $220 bandeko azibilo kwa mwasi abimisi libanda mwasa sala nini akeni soki okei te yebake moi on en futa te na ozo garanti na nga emotikali na sani na tambola ba meki ko calmer mobali
mobala yoki te bande donc ozomona ke likamboko moto akokotela mwasa chika zape pourquoi o agir nanu mabe soki bayeli na elulu toboyi te toza bato fanda kimia eza te ke semeki azo aye koswanisa bien sûr mais moko talobi semeki aokende c'est ma maison avec mes 3 enfants et mon mari ok je mal agi peut-être lo yenge na lingi pe na vivre ndenge ezalaka nasali mabe na ye kocomprendre na nsima ofandi ka kimia na minute oyo tozoloba mwana mwasi wana mwasi ashik aza na ndako neti ye mpe mpona kolakisaki te biso mpe toza epa na biso olafanda kaka nye bandeko kanga bisaka asali nini moto ndamboka ya babiloko na ye wana asali nini moto na mwana oyo ya moke na lobaki ya inani na kelke mwa wana mibale batika nini papa na bango yango wana kishasa etango ezanga makambo te songisongi ya bio na tongo boye mama bokilo aye mingongo ka awa mbola kote eminansi mungongo ka awa ya koganga na ndenge ya mona pasi mpona mwana na ye amona pasi abokola bana na ye c'est vrai kote wana ata champion alobi moni kote wana bino basi bozaka na stratégie te tobona biso te toboyi te yangako toujours fo balia mingi mpo ndenge ezalaka kaka mais moi symbole nalie $220 eza mikolo ya bafete lokwa natindeli ya ngai baboti mwa bonne fête mbongo oyo naza kolia papa na ye akufa me mama na ye aza na bomoi mama ye na kilo ne fiska ata na mwa mpesa mwa 10 000 mama bokilo azoloba ata 10 000 francs ya pamba ata ya komela koka na zwi te asengi kutu mingi te mwa 10 000 francs bandeko moko mpe bakoswana nyonso tu eza kaka je peux dire pasi kaka kozanga soki peut-être mwa possibilité ezalaki nango engi akozala makambo mosusu bajeune fille baza na koloba nini baza na façon na bango komona makambo $200 eza eloko nini mpo kana likambo moke boye donc depuis hier ti lelo ezosila te likola $200 eza eloko nini nalobi eza eloko mpo oyo oza na jeune fille okokutana mobali na yo asali ope sadaka apesi $200 elekaka me na $200 wana ndako efutama te bana baotanga te bana bakolia te asepelisi yo c'est différent avec moto aza na libala na bana misato na ndako na bacharge na makambo ebele c'est différent donc yango wana eloko nakoki kotirer comme leçon na dispute ya lelo de fois moko maîtrise de soi ezalaka très important maîtrise de soi ezalaka vraiment important c'est vrai moko mpo kolinga te moninga na mwasi aya kochachacha o misapi yo mpo kosala nini ye mpe azongisi sala obala ozwa mpe mobali oyo ya yo akosala nini oyo okolia bambongo na ye mpona kofongola mwa parenthèse moka mokie bandeko balobi la fille asungaka mobali te bamikolo eleki mai ezalaki passe na ndenge osakana te donc cela veut dire bidon moko 25 litres baosomba yango na 500 francs congolais 500 francs wana moto akomema mpe fo kofuta cela veut dire mbongo bandeko kokoka te so mobali atiki 10 000 francs net valeur à $5 ya biloko akolia alobi mama nga naliaka fufu ezangaka te na masango ezangaka te mwa mbongo wana mama Nicole Belu meka kokoma peut-être bino bato boza musika me bato bana Kinshasa bayebi ki te ndaka bato 10 000 francs baolia abi mama fufu ezangaka te na ndako eza kaka biloko aolia fufu ezangaka te me mwasi le musa kokata kati po ye moya ke lotoka mai nde baninga musu bakenda kotoka mai eza te ya kofanda abengi bato batokeli mai ale mbonga wenzo mona kati yango lisusu tango mobala oya na pokwa akuti balambi te nini bameleka ti pourquoi mbongo ekoka ete pourtant mobala tikaki mwa mbongo efale ekoka wana nyonso ezali bavoisin nde bazotémoigner ke mwasi mabe aosunga mobali ti ye moi mobimba ezalaka nouvelas ata mai ya pamba nde baninga basi bazokende koluka mai bandeko mai soki régie déjà kangi ekomi ya kosomba na baforage kuna bidon 500 francs sikoyo mutu sikoyo amemela yo soki mobali atiki ka 10 000 francs okati déjà 5 000 moya kolambi kozala te mwasi akosalaka ati mobali akouta na pokwa misala makasi azokanisa azoya kolia fufu nzoka nde te na thermos na mwa mapa nde omona mwa koswana bato mpe batie litoi donc bato ebele bazokondane réaction ya fille donc eza kaka mpasi bandeko na ngai bino bao bozotala ngai
kofandaka te kozelelaka mobali te. Toboyi te outi kobota peut-être ezalaka nango, mais po boyeba na ko réaliser ba projet moins un peu na moins vitesse mobali azoya nango yo pozo ya nango parce que toi na kina bande ko na tango ozoka ba msusu avocat yango yo pondu matembele donc bazui atesani na mutu aza pe na mobali yo jeune fille fo yeba koluka lelo nyonso ekoki koya yebisanga siko tango kepa na bino obakisi charge ubento ke kolongola. Pour bande quoi moi il faut tous à la sage tous à la sage ata mobali au sala ndenge nini yo pe luka tiens le fils kata moi mesa liboso ndako si peut-être y a pas moyen ko tambola ou bien to ko tekala msuna ba marché sala le fils. Donc c'est un peu ça bande ko nanga ya mwana songi ya Dieu ya tongo ngai te bande ko zo landa ngai mama solo na bino na obeta mais akishasa to beta na ngai te bota na okombola ndako pardon parce na bikete na beti la bino tongo etani kishasa makambo soki pe ekobima kuna na 15h pour awa réseau panicité donc ils ont ça ba mavwanga moko échité moko yetango zo télécharger ils ont ça vraiment ba problème belé koko kuna ba abonné nyonso ya dikina TV partout dans le monde c'est kabozali et loko ko tirer next leçon moko maîtrise de soi. Il faut changer dans le côté. Il faut longola au té ndenge zali ko koma mulai to koma mukuse te soko zaka ndenge wana kozala ka ndenge wana. Dena za mwasa mabundi boy. Ata ba yilinga na tongo boy. Na kozala ka mwasa mabundi. Dena za mwasa ilongi munene boy. Ata ba yilinga na tongo obo. Na kozala kaka ilongi munene. Aya moko fando talo vike Yes mec a okeli. Mama ozonga. Même ngapi na place na ngai en tant que maman na yoki peut-être moi na ngai ya mobile ngai ata $5 atindeli ngate mais nzoka zalaki na moi $200 nga bonne fête na zuité bande ko na obeta ni bako le loto rolo ba poto za ba belle fille mais tant que comme peu ba belle mère to ba lozela pe moi que na part ya nini ya ba na biso donc c'est un peu ça bande ko na na lingi bi malamu journée malamu journée malam bande ko dans les seigneurs tout ko tani bana simana on na sala live et les kate ba gros bisous na bino bye bye.